Nzabayaka monene nango ute bandela ngo kino pe suka nango Nzabayaka bateka bongo ba pièce de rechange bateka biloko kolia bateka pe bilamba pona kobongisa bongo nzoto kotaka ba bopete na nzoto et puis voilà moi makambo ebe d'abord comprendre tozana nzela et donc et puis voilà ba sala pena oui ouais awa ezali réservé pona biloko kolia ouais pomoni bino moko bambisa waka madeso fufu ezesto yango awa ezalende réservé pona biloko ya kolia loboko langa ya mobali a de pena base ya wenze pena bayaka nde yango yo kaka ndenge ezalaka ba pièce de rechange soki ngeli wapi ko mona ngo on a besoin ya pièce n'importe quelle pièce nagis non. Bonjour, bonsoir, très cher internet, chaîne YouTube, il y a Bisso, podcast TV. En tout cas, un grand merci à vous, abonnez à Bisso, parce que Balandara Bisso, il y a trop. Et puis, bateau, Bisso, toujours confiance. Un grand merci à vous, car vous continuez toujours à s'abonner, à partager, à liker, à appeler Malam Ming avec votre humble serviteur. Dans Combo Yawata, qui fait 4 le lion de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414. Et si. Un grand merci aussi à Montréal, mon caméraman artiste Coco Safou pour le travail. Un grand merci à vous. Nassima caméra vraiment l'histoire Nzambe ndenge zalaka. Et voilà, tout internet le loto kitina Nzabayaka. T'expliquer bino pona nini kombo ya bayaka et puis ndenge ba mituna trop est-ce que na marché bayaka ngo bayaka kamba teka kawana et comment na pe uta wapi et ka ndenge zalaka yango lokwa za mona bitinda na bino moko molobel na bino yango na kiti awa na Nzabayaka ezo bongo na commune ya Ngiringiri et ka ndenge zalaka la fa passer bomona ki to kitaki bongo na commune ya Ngiringiri pona ko sala bongo ba découverte ba lobela ki pe bayaka yango moko leo na zongi lisusu pona lobela bino bayaka. Pourquoi appellation ya bayaka? Est-ce que baba o bateka la kati ba mama ba papa bilenge baza bayaka be kolo muso ezate yango to kota na kati to zabongo explication clé pourquoi wenze ya bayaka. En tout cas un grand merci à vous ba internet na biso boko tse toujours ko s'abonner ne ba kaka toujours lisu likola lisu to kota sko na kati to tonga na ba mama ba bateka bongo na wenze bayaka. On se trouve juste après. Merci. Donc voilà to kotisko na Nakati vraiment il y a marché Bayaka, l'un des plus grands marchés dans la commune ya Ngiringiri, ils est situé dans la direction Asosa. Donc ils appellent na wonze moka munene o izombo na Ngiringiri awa. Alors nazana papa nanga to solana e abeta biso pena historique il y a marché Bayaka et pourquoi appellation wana Bayaka ibana na anenini Bayaka munene nango za ndenge nini trajectoire nango et tout qu'on sort là et puis na ba nombre ba messa donc to solana na papa ndenge zalaka et bonjour chef. Bonjour mon papa. Merci beaucoup au la caméra comme on a dit. Oui. Comme on a papa Paul, naza secrétaire administratif ya marché Bayaka. OK. Merci beaucoup papa Batebele bazola na biso na etando ikie to mekana nous kozana nous po ba misusu bazala bongo ba s'inquiétera na ndako ba mitunaka pourquoi appellation ya d'abord Bayaka et puis bayeba pe est-ce que na wenze na bino awa izaka Bayaka mbateka ka awa obeka mikobeta biso na histoire wana kozala malamu mingi. Oh, merci na question na papa. Na kanisi logo surtout ezalaka na fondation na yango. Wenze Bayaka. Il faut to remonter na histoire ya mboka na biso. Ya mboko oyo esika biso tofandi. Na mboko oyo ezali na colonie belge. Alors Léopold II roi belge atinaki ndeko na ye ayande kozala awa na mboka wa po ya ko superviser makambo na bango surtout na colonie na bango. Alors maintenant na 1957 sikoyo ezalaki déjà makanisi déjà indépendance et bandi. Alors na tango wana na tozali na 6 provinces. Na 6 provinces tozalaki ba indigène ndenge babanaye ko benga ba papa ba indigène babanaye ko ya 6 provinces ya état indépendant du Congo babanaye déjà ko ya ko za possession pour ko fanda wapi na mboka oyo. Alors yango wana ta babanaye ko pusana bao bawoti na ba Coquilletville na Léopoldville na ba province misa o ngana utotanga wana na 6 provinces babanaye ko pusana pokozwa. Alors na tango wana na awa esika biso totemi ezaki esobe mais chance
mais papa Mpumu Kimbangu, papa Simon Kimbangu azalaki musika wate pembeni awa na esiko batio cha ekomi avenir Monkotawa. Alors bangonde population oyo banayi kouta na makolo lokola bayaka azalaki kouta Kenge, Popokabaka na bamboka okuna na makolo babanayi koya kopusa na poko kutana na Mpumu Kimbangu. Alors tango babandi siko kozwa que c'est gouverneur Pétion abani kosala poko organiser administration ya mboko yo yango wana na tango wana bayaka babanayi koteka na esobe oyo yawa esiko totelemi nde babanayi koteka banzete bakekele bapai tout ça po batu basoma basala bandako na bango. Alors na tango wana tango bazali kosala alors na 1957 na sur décret ya gouverneur Pétion oyo babanayi kokata kosala administration ya ba commune oyo lokola na côté ya ba français kuna na ngamo bazo benga ba département mais na biso bazo benga ngo ba commune. Alors siko na biso tango bakati awa ekomi commune ya Ngiringiri. Alors na tango basali commune ya Ngiringiri sikoyo makanisi batu babana olia ndenge nini yango wana ifale ko sangisa batu ko che esika awa nde esika bayaka bazali koteka bakekele bazo keteka banzete po batu oyo zokomona bazoko ya kosoma awa na esobe awa na bayaka bazoko soma na population wana ya bayaka nde bazoke kosala bandako na bango na Bumbu na Serembao na Kanluka na bande banzete bazali kosoma ngo awa na esobe awa. Alors voilà c'est pourquoi esiko yoki tango Pétion na décret na ya gouverneur asali na 1900 na octobre le 12 octobre décret ya roi na le 12 octobre 1957 tango a créé commune nde esiko bapesi yango commune ya Ngiringiri e na esobe esika bazoko teka banzete wana bakomisi yango wenze epe bapesi komo wenze bayaka bapesi yango kombo wenze bayaka parce que bayaka nemi to banda koteka banzete parce que totelemi zaki esobe bayaka bazoteka banzete bato bazoya kosomba banzete ba kende kotonga banda kuna bango na bakomi na babumbu ba Selembao esike na ngenge pesika kuna te zai nde bamboka lelo tozobenga siko bakomi lelo tobenga à l'époque zaki bamboka mais lelo tozobenga bongo bakomi. Alors nde mboka awa tango bazoko fongola sikoyo ba indigène o bazoko wuta donc ba population ya biso ya Congo ba congolais bazoko wuta na ba 6 provinces bazoko ya kozwa possession pona capitale nde bazo benga ngo Kinshasa. Kinshasa te mais Kinshasa nde elobi botika ko mibokola Kinshasa s'appelle Kinshasa Kinshasa te Kinshasa. Alors nde yango wana population wana babanayi kozwa possession et puis yango esika wenze oyo botami na komo ya bayaka. Donc appellation ya bayaka euta série ya ba Belge Léopold II ayaki na batu ndenge bandako kokabola bango basalaki awa na commune ya Ngiringiri puis na esobe au place oyo totelemi ezalaki bongo zamba bato bandako teka esobe vraiment bato bandako koteka banzete ezalaki bayaka yango bapesaki appellation wana ya bayaka. Merci beaucoup monsieur le secrétaire. Ce que tolingi toyeba c'est que awa actuellement na kilelo ndenge tokoloba bayaka pe baza ebele awa soki otali na mokolo lelo il faut que luka koyeba d'abord ye wenza bayaka na décret ya gouverneur Pétion na le 12 octobre 1957 apesi wa bayaka distance d'abord ya 1950 hectares. Donc ezokolongwa wuta esika tozoko benga Prince Kasavubu te avenue Ingende oyoki esika même bapesi komo ya Prince po ye Pétion ndeko ya neve ya roi Léopold II omoni bureau na ye eza kuna na hôtel de ville esika hôtel de ville eza lelo
ndako azali kolala kuna na ngoma esika Mobutu atiaki ndako na ye. Alors sikoyo nzela ye azali koleka po okende bureau ba asphaltaki yango. Alors tant baza asphalté bato bapesi komo lokola nzela prince azalekaka bakomo bengango prince. Ok. Donc nzela zoleka wana le bapesa kombo prince. Batie yango magadam comme siko bazo benga prince. Alors tango Mobutu asali authenticité balongoli kombo ya prince wana batie kombo ya Kasavubu. Au premier président na biso. Yango wana bazo ti obenga prince Kasavubu. Alors Wenze Bayakava ezana 1950 hectares qui va de Prince Kasavubu jusqu'à l'avenue Ingende. Ok, merci beaucoup, secrétaire. Mais alors, na mutuna ndengotuni, est-ce que ezaka bayaka batu bazokoteka? Non. Sikoyo, mais marché bayaka ezali okipeka na bayaka te. C'est vrai, soki otali nzinga na biso, okomona tala kuno okomona ba jeune wana baza ba jeune bayaka. Bauti ka luka ba débrouiller bao ba sirer bao na ba verni bao na banini de bayo kopema bayiwi ke esika bakoko basai nini batikela ibiso. Alors mais lelo tango tozoloba Wenze Bayaka ezali inondé na population ya Kimbatseke Bombo Selembao Masina Kingasani ba commune ebele de bazoko ya koteka. Ezaka kabayaka te. Voilà. Ok, donc en tout cas, très cher internaute et puis chers téléspectateurs et téléspectatrices, évidemment, beaucoup de gens n'ont chef à expliquer biso. Dans ce cas-là, bon, ok. Tout est bien, bayakande bateka kawana. Ce que vous vraiment explication claire. Papa, ok, n'enga autre expliquer bino kaka n'engezalaka. Ce que Wenze Bayaka munene nango ndongo lobi okoyiko bandela mulai nango pina munene nango. Ouais. Na lobi parce que ezali administration ya l'État ye a délimité yango na temps na espace ezali 1000 ezoko banda wota Prince Kasavubu jusqu'à avenue Ingene, c'est 1950 hectares wana unene mulai pe ya Wenze Bayaka. Voilà. Alors nakati eloko ezoko maintenir na sikoyo oyo tina ozoko yoka kombo ezoko tambola bipai na bipai Wenze Bayaka ezana spécificité na yango azana spécialité na ye. Bon comprendre tozana Wenze donc bon comprendre. Alors azana spécialité na ye. Na bakoko bazali koteka banzete ba kekele po ya kotonga banini ba bandako. Tala lelo yo. Soki ozana besoin ya libaya. Ozana besoin ya toutes sortes ya pièces ya mutuka na yo. Ozana toutes sortes na besoin ya toutes sortes ya pièces métalliques oyo ozana besoin nango. Comme nango na Kisasa mobima na 24 communes, comme nango okomona kaka marché Bayaka. Siko bazoteka ba bibende wana ba pièces de rechange ya mituka. Ya o mutuka no libende mo be bunga soki nini yaka mbangu na Wenze Bayaka ko zongo dada. Ya soko zongo. Ezala wapi o ezala ba flama batiko ezala nini ezate yaka na Bayaka okozwa yango. OK. Merci beaucoup. Maintenant après population la superficie population nombre d'habitants bazoteka la Bayaka. Population awa na 1950 hectares au Tozanango. Population est subdivisée de la manière suivante. L'État a Tchebisoa Tozana 6 pavillons. 6 pavillons, oui. On a 6 pavillons. Na pavillon Yaliboso, ils ont kende banda avenue Bosenge jusqu'à l'avenue Kasavubu. Deuxième pavillon, ils ont kende avenue Nzombo jusqu'à Bosenge. Troisième pavillon, ils ont kende avenue Nzombo jusqu'à l'avenue Bolafa. Quatrième pavillon, ils ont kende avenue Bolafa jusqu'à Monkoto. Cinquième pavillon, ils ont kende Nzombo jusqu'à Kasavubu. Sixième pavillon, de avenue Ingende jusqu'à Makanza. Actuellement, il y a un moment que ça a avenue nini. Awa est allé juste sur la grande avenue Assosa. Quartier Diangenda. Quartier Diangenda, oui.
Oui, voilà. Okay. Merci boyo kindenge papa Otiko Pesambela CGA secrétaire à l'administration ya marché marché ya Bayaka nabi ke comment na benezo bangisa comment na obangisa est-ce que kuna kaka Bayaka mbate kaka te bata banundu bazali bamongo bakota ekolo tout baza awa na marché Bayaka maintenant tout sur la paix papa tout meka pe ko so nanu eta ke chef awa na Wenza Bayaka sikoyo bo akadra bango ndenge nini Wenza na bino bopeto ezali ouais na loko aliboso awa ozoko mona esika biloko kolia ndamo ezali esika population ezali et il faut toujours kocha makasi na bopeto po toza banyama te il faut toujours bopeto ezala ata bangulu bazana nani na bango mais esengaka yo mukolo bangulu il faut zala na nini na bopeto ya banyama mais na biso population en forcerie l'état apesi population il faut to landa bopeto na ya misala to na bisika tozo kofanda to landelango de près problème toza na ngo lelo awa toza na saison pluvieuse omone caniveau eza moko awa na biso na asosa caniveau wana kuna eza bouché alors tant eza bouché nde mayo yokuna ezoko ya ko déranger biso awa c'est pourquoi to moni bakonzi po balukela biso solution parce que l'état basal sakaete l'état basal sakaete l'état mokonzi bakonde bakocha maboko bakotala babengi OVD utazana charge wana bakoya tango to keneloko tozokena na elanga mukawa nde bakoya bakire bongo kimia ezongi. Donc Wenza Bayaka toloba pesa pena koko so makasi soki mbula monene beti vraiment terrasse ezana lokolo eza bouché maye kota na kati batu bateka pena ba difficulté na difficulté tout à fait parce que tozana quartier moko marécagé alors il faut kakande quoi ça caniveau wana soki ba déboucher yango et c'est fini maye leki kimia côté awo. Merci beaucoup. Ndenge tout le monde a ba Wenza mususu vraiment ba jana bango bazali suffit ba landera pena kolana vraiment mingi surtout moko to benga bongo mokolo ya poso na le côté français samedi zara bongo salongo na Wenza Bayaka pezala papa l'état bazami balete toza na République démocratique du Congo mokonzi Mobutu alobaki mokonzi bo moko tatabo moko ekolobo moko nde tokolana mbela ya bakonzi alors il faut makambo mokonzi apesi ekosalama pona Congo mobima ndenge moko pe na Bayaka mokolo ya samedi ezali mokolo yo esalami pona salongo tokobanda moto moko te akotana biloko na ye avant 10 heures parce que tout ce temps avant 10 heures c'est réservé pour la salubrité il faut bato basala bopeto na bisika bafani. OK, merci beaucoup secrétaire tozo sionné kaka toujours bon comprendre toza na Wenza donc toza na Wenza to sala pena mission na kati ya Wenza donc bon comprendre moi ba poussière moi biloko belé boyi toza na Afrique mboka na biso Congo trop de poussière et puis voilà et c'est na rolinga vraiment papier opena simbi otala pena caméra otanga yango pena loko eza nazomona awa marché municipal de Bayaka. Likona ngo ba komi bongo historique du marché Bayaka. O meka pe ko tanga yango tala pena caméra ko zala malamu mingi. Voilà. Historique du marché Bayaka. Au début des années 1957, les peuples indigènes venant de 6 différentes provinces de l'État indépendant du Congo commencèrent à prendre des positions pour s'installer à Kinshasa, alors Kinshasa. C'est alors que le peuple Yaka, venant de Kenge à pied, se sont éparpillés à Bumbu, Kanluka, transformant la brousse ici en un lieu de troc et de vente de sticks pour la construction de leurs maisonnettes. C'est alors que le décret royal du gouverneur Pétion du 12 octobre 1957, créant la commune de Ngiringiri, va occasionner la naissance du marché appelé marché Bayaka. Voilà, na yebike bauti ko na vena na kolinga pe papa to meka pe ko tambola pe na ba pavillon mususu to beta pe lisolo pe Bayaka ninga to tambola pe expliquer biso to ya place boye po to za pena na Wenza na yo e ko zala malamu. Merci beaucoup. To tambola siko na Wenza Bayaka na chef expliquer atalisa biso
on a pena malamu. Merci, on se retrouve juste après. Lisu le collègue Lisu. Matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemezate moi misale monani linga kolobezati uti musika essentiel tokomi linga kolobezati ya kolobezati. Ouais. Awa ezali réservé pour na bilo kolia. Ouais. Bomoni bino moko bambisa waka madeso fufu et tout. Yango awa ezali nde réservé pour na biloko ya kolia. Toza na pavillon nini oyo? Toza na pavillon 3 awa. Ah, toza na pavillon 3 batekaka juste na alimentaire babiloko kolia et puis voilà. To koma pe siko wapi ndenge papa uti kopesa mbela papa uti lobaki no libenda mutuka no ate kufa ate bunga soki ndenge nini. La vekate komi soko kitika na bayaka mbango ozango dada ko sakana ko tute. To koma wana pe to la kisabino kaka ndenge za parce que TV za radio tena bana bino TV za radio te. To kota pela papa boyoki ndenge papa uti kopesa bongo lisolo ya bike na bayaka teka bayaka kaka temba teka kaka. Kaka bayaka kaka te donc voilà quoi. Awa siko oh pe ezaka pavillon 3. Mama yo batama. Ah pe to za na pavillon 3 papa. Oui. Oui, yango. Ouais. Merci to moi babilamba pe zalia. Ba teka pe babilamba. Donc wenza bayaka donc eza pena monene ndenge papa uti koloba. Tokokoma spe wana ekozala pe malamu mingi kolakisa pena na baimboka kotalisa bango ete wenza bayaka ezaka te bayaka mbatekaka mais koma pena baekolo mosusu bazali bango to bikolo oso to kongo mobima ezali awa kongo mobima elalia bazali awa na wenze bayaka donc bakomi différent bato bazouta kimbantseke bato bazouta njili masina do bazo mengi kimbantseke serembao kingasani masina biso moko na ngiringiri pe awa limete ngaba bazali awa. Merci bien papa bongo awa tomoni batongi mais awa nanu botongi te ezani awa ezali nde ONG moko allemande nde yaye kosalisa biso po kosala pavillon. Ouais. OK wana ezaki na nini wana c'est vers 98 on tuisi nde basala pavillon oyo etikali mpe lisuki kosala mpe na ngambo oyo awa na ngambo oyo nde tozosenga na bakonzi mpo baya kolongola parce que ezali avant indépendance yo moko omoni base nde pena nde yango oyo awa nde pena yango oyo place pena bamabaya ndenge bakoko bazalaki yango oyo na babelge alors sikoyo tokomi biso moko tozwi makambo me ifo tozosenga na bakonzi baya kosalisa biso ndenge balma basalisa biso. Merci beaucoup Montréal omoni awa nde pena base pena nde ya bayaka na loboko na ngai ya mobali na loboko na ngai ya mobali awa nde pena base ya wenze pena ya bayaka nde yango oyo kaka ndenge ezalaka ba pièce de rechange soki ungeli wapi il faut komona ngo oza na besoin ya pièce n'importe quelle pièce na Kisasa mobima na toutes les 24 communes ya Kisasa. Oza na besoin n'importe quelle pièce ya mutuka na yo quel type quelle marque ya mutuka ezate yaka wana biso na bayaka solution kozoma o donc kozomona wa ndeto bandi tala yo moko donc voilà déjà ba DPC soko za la besoin yelo moko yemba la moko ezali yo surtout ezali nde batu baya pour que batu pe bakota koluka moyen ya kosoma biloko ba pièce efani ya ezoluka nde basomi. Merci beaucoup totambola kaka ndenge ezala topesa mbela surtout juste après merci. Donc ne bozomona sika wapi mabene ndenge chef auti koloba mabene ate ozoluka ngo soki ndenge nini soko yekaka na wenza bayaka okozwango pena bougie pièce nini donc ndezala ouais awa nde na bayaka wa na Kisasa mobima oza na pièce n'importe quelle pièce ezangio yakawa na biso na bayaka okozwango okozonga na esengo pena pièce pena donc benga batutu population ya Kisasa bao baza na ba engin na ba moteur toutes sortes ya moteur pièce ezangi yakawa na bayaka okozwango bino moko témoin pozo komona ngo. OK merci donc bokansaka teke na bato pe bateka mabende yo ce sont des bayaka te il y a des baluba Congo bazali Swahili puis tout bazali mais na kombo wana kaka nde ils ont dominé ko bazoka bayaka et puis voilà. Ouais kombo ya bayaka nde ndenge na auto yebsa bino mais en réalité ezali eloko ya congolais tout
ozana besoin ya koluka esika koya koteka pe bibiloko na yo okiti wana bakopekisa yo te po gouverneur na bourgmestre bazokolinga bato bakota mpo bazwa bisika ya koteka. Donc bato babanga na bango te ezaka bayaka te mais baekole bebe bayaka na bango baregistre bango asombi mesa na ye apesi mbongo na ye puis abandi na ye mpe koteka mais aza na ye mpe moto ya ekolo mosusu. Merci donc tozotambola kaka tolakisa bino wenza bayaka monene nango ute bandela yango kino mpe suka nango wenza bayaka batekaka bongo bapièce de rechange batekaka biloko ya kolia batekaka mpe bilamba mpona kobongisa bongo nzoto kosaka bopete na nzoto et puis voilà moi makambo ebe d'abord comprendre tozana nzela et donc et puis voilà bazosala pena que voilà a esiko api bayaka susu tomoni bayaka yuti kosuka awa esuki awa te awa ezali tozokolanda pasi na yebisi oke bayaka bazali kowuta kuna na kenge popokabaka makolo bazokoya mingi awa bazali kolanda awa mfumu Kimbangu ndako na ye yango esika mwana na ye Diangenda atika kofanda yango lelo ozoyoka papa rezoti olela kuna ezo continuer action ya papa. Donc Kimbangu azalaka nde awa azalaka awa yango bapesa yango kombo quartier Diangenda. Diangenda esika mwana na ye atiko fanda wa kombo na ye Diangenda. OK donc batu banda ko place opeza ki esobe. Ouais esobe mobimawa. Esobe ouais. OK donc to koma suna bandeli pena esiko api bayaka pena ibandi. Donc merci. Matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemezate moi misale munani ninga kolobezati uti musika esasa. OK voilà ndenge papa uti ko pesa biso explication esiko wapi ezaka bongo ndaku ya Fumu Kimbangu ezalaka bongo esobe mais ekoma ba bureau ba ndaku esika pi mwana ye Diangenda bana pe kovanda pe récupérer son âme ndenge ezalaka tozokoma pena tozolakisa bino pena bayaka uta ebande nango pe suka nango ndenge kaka ezalaka et en tout cas kozala pena malamu mingi soki bosabone to pe bopartager et kozala pena bien surtout ba commentaire na bino voilà chef asiko tokende wapi awa sikoyo tokoti na pavillon 6 esika bambeto na kisasa mobima so oza na besoin ya mbeto ya armoire oyo ezali ya modele ya sika yaka wana bayaka na pavillon 6 pavillon 6 ezomi na avenue pavillon 6 ezuya wana makanzawa jusque Ingende. Voilà, awa toza toujours na avenue Ingende vers Asosa. Wenza bayaka vous amoya bayaka pena za mulai makasi pena mulai makasi tomoni yango za pena mulai makasi za pe monene makasi awa siko basala pena ba mbetu pena ya kitoko bozomona kaka ndenge chef auto expliquer. Ouais. Yango na lobby awa na pavillon 6 na marché municipal bayaka ezali pavillon réservé uniquement pona ba mbetu armoire ba modèle yoso ya na bakiti oyo modèle ya kitoko na banzete ba bois ya kitoko nde ezali na biso na bayaka. Alors na ba député na ba ministre na biso na président de la République ye kutazali ya mwana ya Nzombawa. Ouais. Donc ça peut solo pe président de la République Fachi Betement na ngoto. Mais comme yango wana. Alors biloko ye moko azana kati ya koyeba biloko ba ministre ba député et ba sénateur na biso ba leka wana wenze bayaka na pavillon 6 kosomba ba mbeto ya kitoko ba armoire ya kitoko biloko wasa tous totamboka na biso papa tokoma pe kuna ouais yango wana koluka yango kosomba awa na pavillon 6 na marché municipal bayaka. OK donc na marché municipal bayaka oyo zabongo awa vers Prince Kasavubu na commune ya pardon Asosa na commune ya Ngiri. Donc asko toza na pavillon 6 et siko babenga bongo nga na benga ngo na bakileo na biso Stade des Martyrs yango na pavillon 6 bateka bongo ba mbetu ya kitoko ba armoire ya kitoko ba mutu ya kitoko do wenza bayaka ezaka teke no bayaka bateka ka non wenza bayaka ezaka te ba wenza bateka bayaka bateka awa eza pe na ba ekolo nyonso baluba bazali batetela bazali baswahili bazali bamongo bangutu bazangaka te okila lokondo bekeso bato bakatisa balela nzete kosakala kutu te na misika fourmi yaka pena awa na wenza bayaka omona pena wenza kitoko appellation wana tozwi yango bongo pa
et uta bongo pa ba belge donc c'est ba Léopold ndenge chef a utiko expliquer biso yango ba pesa ngo kombo bayaka parce que bayaka bazaka nde wana na isobe ba oteka banzete ba na selema bazo ko somo ba ke tonga banda kuna bango na ba isobe na ndako pe banzete ba bumbu et tout ça là ba na ozongo pa bayaka yango appellation wana ikoma pe lelo oyo to koma ko benga pe marché municipal bayaka donc bayibala na biso na ba itando ikie bayibala na biso na ba internet en tout cas boye bango keno wenza bayaka kamte bateka kawana bekolo nyonso eza pe kaka teke na bana ngingi bateka na bayaka te bana ya Kasavubu bana ya Kalamu bakomi nyonso kimanseke pe bayaka awa basomba pe bamesa na bango bazoteka na bango soki basilisi bakela bango bandako wenza bayaka fonga baka ernine karama pe ernine papa na arrêté ya gouverneur wenze ko bana 8h 16h ekangami donc 8h 16h wenza bayaka ekangami oui yango wana horaire ya bakonzi yango wana. OK. Merci beaucoup en tout cas très cher internet chaîne YouTube Yabiso podcast en tout cas continuez toujours à s'abonner à partager et à liker tozaki toujours la commune ya Ngiringiri to Laxibino la fois passée tozaki na commune ya Ngiringiri to salaki bongo découverte tant que lokola pe moko ya bino mwana mboka wataki pekate lion de la presse congolaise molobe na bino na lobaki te na kotika bino pe ndengo na tebo za ka te ke bo sa kentara pourquoi wenza bayaka est-ce que bayaka kamba te kaka kuna yango na souci na bino na baki te na kita na solola na bato bazawa na comme chef ndenge auti ko expliquer biso apesi so historique vrai ya marché municipal de bayaka ozabongo situé na commune ya Ngiringiri kaka ndenge zalaka ko zala pena bien makasi bino mo auti ko mona ngo boko te toujours ko partager ko liker ko zala pena bien makasi on a kitaki to sola pena pona appellation bayaka wana bayaka ka te bateka ka te baluba bazali ba mongo bazali ba swahili bazali ba yanzi ba yombe va même na banyanga pe bazawa banyanga pe bazawa kaka ndenge zalaka tuzozonga susu kwenza ba kabandeli awa esukeli awa bani na presque Kasavubu ba chef oui ezana 1950 hectares de Prince Kasavubu jusqu'à Ingende. OK. Merci beaucoup na quartier Diangenda on se retrouve juste après merci matoye yoki miso emoni linga kolobe zati otemeza temoi misale munani linga kolobe zati touti musika essentiel tokomi merci tokoti siko awa donc toza toujours na pavillon 6 na wenza ba kesiko basala pina ba mbeta kitoko ba remora kitoko ba mesa téléviseur kitoko abi na net na film kaka ndenge zala a kutoko zala vraiment des cités yango to sur la pena papa ndeka bulu bokansa ke na ba yakaka bateka na ebite papa ze kolonine ya TV za radio tena sur la père ndenge zala mbote papa comment on Comment on a papa Dido? Papa Dido, nous appelons awa, te kara wenza bayaka. Bon, nous appelons awa parce que na koleli awa, na banda awa na âge 9 ans. Depuis 1966 na zali awa, na kata pavillon oyo, malgré te déplacer mais tout ça kana wenza bayaka mais tout ça peut bayaka te mais tout ça ngaza kamta Congo central mais tout ça la ba meuble lion so ndenge to teka. Per koto na katana mwa dimi to zonga nan. Per azamu yakate. Nazamu yakate. Vous êtes colonie. Naza mundibu muta Congo central. Wa, bo mona skola ba pale boka keno bayaka ka te bateka ka. Na mundibu na Congo central ndeko nga ya papa. Ngana mundibu antadia. Ah voilà donc bon comprendre que no bayaka ka te bateka ka wa, be kolo tu eteka ka. Donc pero pe expérience pena unza bayaka wa. Naza na expérience makasi ya wenza awa. Po na ya mwana mukie. Muta bokolinga na musala oyo ngape na yekoli yango ti akufa ti kanga ti yango na sala kati lelo ngape na bali na boti pe na zokola kaka ko papa musani ya sala ana wenza bayaka na pavillon 6 bon ana pavillon 6 na za menuisier na sala ka nyos na cadre ya ko tambusa pavillon oyo na za secrétaire ya pavillon 6 na ya artiste oyo menuisier aw OK merci beaucoup toki ko zama histoire muke ya na pavillon na yo pavillon 6 bon histoire ezamulayi mais en bref tokolo bete wenza bayake bandi kala e bandi kala bayakande batu bandaka koya koteka banzete na bango oyo bandako babandako tonga bosona Ngiringiri na commune Ngiringiri bango nde babandaka mais bango wana si musala ya koteka banzete sili modernisme ye batu tokomo kotonga bandaka na ba brique ba bekolo mse komo somba pe balopango na Ngiringiri ale biso pe na domaine ya menuiserie pe tokoti to bandi ko sala biloko nega monde zoko évoluer tito bo ba mbete étage ezalaka te mais to komona ba mbete étage makabiloko nyonso
wenze bayaka penza ekoli kokola bato mpe ebele mosusu bazokufa bamosusu bazobotama mosusu bazoyekola ndenge wana tokomi na niveau lelo. Ok, merci beaucoup. Maintenant awa na troso na bino oyo boza na sécurité makasi. Bon, sécurité eza nango c'est du soki oza na posa musala oyeko awa même soki eloko yango okuti yango te okutani na biso tokosalela yango na délai oyo toyokani ozwi eloko na yo. Donc to bateke na mutu pe akoyi pe kosala pe commande amoni ke mbetu moza kitoko mais eza de client azwaki yango apesi pe commande azwa pe na mbetu ne kitoko akozwa yango ndenge oyo aluli wana akuti kese bazwaki yango déjà tosaleli ye kaka le même modèle wana azwi pe mbetu na délai mokuse ake na mbetu na ye. komona pe boye babilo na bino eza pe na bijou eza pe na bijou eza pe na kitoko makasi mais bozala na bino moyo te tanga prix na télévision te eza bien te mais bozala pe na prix moko pe na likote pe mpona kobangisa bato te tobangisaka te prix nyonso oyo kokutana nango eza abordable c'est-à-dire awa biso marché na biso to abordaka c'est-à-dire topesi yo prix yo po opesi eza marché to conclure na prix oyo tokoko conclure nga na yo tosali musala yo zwi eloko na yo nga mpe na bénéficie na oyo na musala nga na kosalela yo. Ok, merci beaucoup papa ndenge oti kopesa so explication boyoki donc père aza mundibu mutu pene ya Congo central eno muyaka aza muyaka te kobanga te muluba kobanga te mukongo kobanga te muswahili yaka na wenza bayaka solaka kitoko sola bezo teka koteka na yo baza bayaka te parce que moko na biso tolingi balkanisation te toza ndenge kaka défait président Mobutu aloba papa moko mama moko ekolobe moko donc tovanda pena totombola mboka na biso Congo kozala pela malamu mingi kaka ndenge ezalaka. Merci TVZ Radio te toujours lisu likola lisu tozonga susu na kati wana tosola na population ekosala pena kitoko makasi. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zati oteme eza temoi misale monani linga kolobe zati touti mosika essentiel tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait. Là bino mo bauti koyoka population awa ba vendeuse et puis ba vendeur ya wenze ya bayaka donc wenza bayaka ezaka teke na bayaka bateka za ba ekole belé bateka donc bo banga na bino te baluba bazali ba swahili bazali et puis ba mango bazali donc ba ekolo nyonso soko za kaka congolais congomani mwana mboka vraiment na wenza bayaka yaka na yo kosoma mesa na yo koteka na yo kitoko bozala nango bien kobanga te et puis bato yo bazaki bongo bato bazola na biso na etando ike bakanisa kaka kena wenza bayaka wana ezaka bayaka batekaka non ezaka bayaka te batekaka bekole ebele batekaka boki bauti kopesa biso historique ya marché municipal ya bayaka oyo ezwami bongo awa na direction ya force na commune ya Ngiri donc ezaka tekena bayaka batekaka bekolo nyonso etekaka nde bozomona mama bazoteka ba tomate na bango bazoteka ba biloko kolia bazoteka ba biloko ebele babilamba ezali et puis babikutu soki ozoluka pena pièce moko boye bunga yo na mutuka ozala pesa mona ngote soki tika na wenza bayaka en tout cas okozwa ngo neti na film mangu ya mangu pena wana plus kobuka na kutu te ndeka ezalaka mais baza bayaka te baoteka ngo omona peta msumu luba omona peta msumu swahili omona peta msumu yombe omona ta msumu tanu munyanga donc be kolo peneze bele bateka awa na wenza bayaka nela ba biloko TVZ Radio te toujours lisi likola lisi biso na to kitaka to za pena ba information vrai total sabino kaka ndenge ezalaka. Merci tozo kota lisu na kati ndeko safo ko kumbanga pe na kati to mona ska ba mane ba mama pena bazoteka ba biloko pe ya koliaka ndenge ezalaka. C'est tout juste après toza na wenza bayaka voilà merci Montréal donc toza na wenza bayaka ndenge na bela bino kaka wenza bayaka ezaka teke na ko kanisa teke na bayaka bateka kaka soko za pe muyombe soko za pe nani yaka na yo na wenza bayaka toza mesa na yo dans le calme kitoko loko zo pesa pe mo kokosa mukie awa terrasse oyo zo pesa pe na mo kokosa mukie soki mvule beti ale mainde kota pe na kati yango sala pe na bien te donc terrasse yaka na ngamo bo mo na pesa ba moto zo matawana eza pe na boucher terrasse la pe na boucher osakala te yango zo pesa kokoso ndeko safu sokoso la ngana sima mo na mo quelque embouteillage salami embouteillage wana salami wana pona mai OVD fallait asala ne musala oyo mais tozo comprendre te ka ndenge ezalaka bon l'état pena balandela été mingi biso pena tebeta pena basola biso kaka bayaka to suka biso kana bayaka pena ndenge ezalaka to bona biso kokota to boko tonga
boyo watakini 24 yo kotela koto kona ndenge nini meto kopona gyote na misika fourmi me ngana beta ka ba bordir na beta bordir parce que naza kongomani na pena mwana mboka ndenge za la na koti skola kati ya wenza bayaka na sur la pena quelques populations toyeba ke wenza bayaka zaka ya bayaka te na bana bino ba jeune fille bazali ba maman bazali ba tebele bele ba oteka na ba wenza bayaka to soana bango toyeba so ba kolonini. Merci. Ouais, ndeka na lobé na bino na mystique fourmi. Donc la côté vraiment na kati sikoto sur la pena grand prêtre mère na mon vrai chéri. Donc pour la pena mon ngolo. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a? Kombo na bibi. Mama bibi. Wow. Ma bibi awa na wenza ba ko oteka ni. Oteka ba fantasy na biloko make-up ba fille. OK. Donc oteka ka ba fantasy na ba biloko ba make-up. Oui, bon, ça va bébé comme appena ilongi kitoko logo la maman lo rachu malgré ataka na ba biloko ate comme logo aye faut les gars ba make-up ka ndenge zalaka. Est-ce que oza o colonie? Naza muyombe. Wow. Naza pe mutu ya bandundu. Mutabandundu colonie. Musongi. Za musongi. Ah, ko ba frère Patrice na ba wera nson. C'est bon baza ba songi ti ba wera son ba frère Patrice ngo musoko ke jasali apasa bango bena bata kotoko na ya bandundu. Moni siko mama yebisa muyombe musongi muyombe kota bandundu muyombe koto ya Congo central musonge kota bandundu donc aza muyakate donc bolongo la pena eloko wana mituna bino wenza bayaka isaka teke no bayaka nde bateka ka te ba ekole belebele ndenge zala. Merci to mekepe ko tonga mo muke wenza bayaka to tonga wana mo muke ka ndenge zala ka ponga na papa songi o vivandeni na wenzo. En fait na wenzo dont on vivra bien par rapport à la marchandise na biso na relation envers bateau donc to vivra vraiment très bien. Koto célébrité. Pardon? Koto célébrité ndeni on a ba kini bopeto peneza la. Oui, bien sûr. Côté propriété vraiment ya salon vraiment très bien. Ouais. Vous n'avez pas agressé na ba policier ticket boy salon boy yo fongoli avant ndeni photo kanga yo. Non, et alors bon, on te fout un ticket très à l'aise. Les jours après, il y a samedi à salon, donc tu respecteras l'air. Tu respectes l'air, le bateau fond là, c'est à 9h, plus tard 45. Trop fond là, donc tu respecteras vraiment l'air. Ok, merci beaucoup. Maintenant, la difficulté ni bozara non ana wonza na bino bayaka. La difficulté zaranet yani ba difficulté zaranet yani na wonza bayaka. Difficulté. Ceux qui vous les bêtes, vous la seule bête vous a dérangé, moi et ton arrêté na kata. Ok, non, sommes les bêtises vous allez déranger, vu que quelque part qu'on a sommes les bêtises ils allez quand même peu déranger pour na battre semaine, battre ma moto, des bases à déranger pour ba quoi ya kamini place là. Mais na kati boyelo kwa ça da pavie na okanga da mesa no matino likolo dada match kitoko pona yo. Oui. Merci beaucoup maman, c'est très gentil, bonne chance aussi hein. Merci. Bokinenge maman Otukoloba, ya zakaka aza mutabandundu et aza pe mutakokoto ya Congo central ndenge aza na mu ya kate donc wenza ba yakeza no kate ba yakaka ka bateka ka te ba ekole belebe ndenge zalaka toujours lisi lokola lisu to tambola to sola kaka na bato ba oteka na wenza ba yaka. On se trouve juste après. Merci tout kota. Voilà, et moi pe maman na biso azo sokola ba kopo na awa na wenza ba yaka te ba musani na sala awa et puis na kombo ya maman ezala mala mingi mbote mama. Mbote papa. Comment on est maman? Comment on a Mimi Kabongo? Maman Mimi Kabongo. Ah, yede ake déjà kotokuna. Kabongo wana za deba kotokuna. Maman na biso Mimi Kabongo na wenza ba yaka musani osalaka. Nga musana ngana sana wenza ba yaka na teka ka kwake na lambela ba on pota kwake na ti na mapa. Toi tozomona ba papa na mabumezo vimba matame ezo koma minene ezo uta. Monsieur Paul Obozana yewana. Yeso le lazo tenir santé wana za nango c'est grâce à moi. Wow, merci beaucoup maman na biso. Maman ebele bakasaka na wenza ba yaka ba mbateka. Maman ezo koloni. Ngana za muluba. Bayaka bateka te kombo bayaka ya pourquoi parce que eza bayaka ne babandaka yango koteka mwa bakoni nde toyoka ba histoire. Que papa moko mikro bazoteka na elle wana kuna ezaki mwa bakoni et après nango bato bakomo ya suko ekoma tokomo benga wenje ya bibende bayaka tikala kaninge za la kaka bibende bateka ka ba pièce de rechange bateka ka soko ni ba pièce ya mituka okokuta yango biloko ya courant nyonso ezali za susu te que
bakoni kuto koma na mabaya bakoni ane bongo na mabaya soki kuta mabaya ndenge na oli triplex olingo tonga ndako olingo beta mwa nini ngaro na yo yaka na wenza bayaka tuti ye ici eloko ezangi ya ezate OK donc to bakina wenza bayaka mama tala pina caméra expliquer bango bien biso na baya na wenza bayaka ezalaka bayaka te batekaka o muluba ndenge mama biso za muluba tekana expliquer bango belela bango baya nalobi boye ala wenza bayaka eza bayaka te toza biso nyonso bakongolais tinga boye na muluba à 100% na muyaka te ezala bayaka bangala bakongo biso nyonso tozali awa mpona mutu toza na domaine na ye bayaka pe batikala na badomaine na bango soko leki na nsima komona okei kuna na bambetu bayako babana ba histoire baza kuna na bambetu donc bayaka ezaka bayaka te eza biso nyonso ekolo nyonso bana Congo mais malgré tout bango babandango mais biso nyonso tolanda okoti na kati okokuta nyonso mukongo azali muyanzi azali mungala azali biso nyonso baswahili bazali na kati ya wenjo bango nyonso bazali bakomi nyonso bato bazouta bangaliem district tous les 4 districts ezali aka district ya Lukunga, district ya Mwamba, district ya Funa et district ya Changu. Biso nyonso tozali awa na wenzi na biso to banjango tozana na bana tokoli na ngopeti siko tozokoba kaka tozali na wenza bayaka malgré to tikala référence nyonso baka wenza bayaka oui etikaka bayaka meza su ya bayaka te nyonso ezali oluka nini yaka na bayaka okuta nyonso tozali awa ngo bayepe kokere mwa kitoko mais kwa bayeza tina bayata kokere zate kwake déjà staka hero ah bon ngana zonga sko ventricule ka bona koma munene te mais ah comme il ya nini ya mbimbi c'est-à-dire kwake asa stila kitaka na komo sokola bisaleli pona zongi sona bisike ezalaka on so lingi mbimbi okuta mbimbi za mpanzi mais pona kwake yaka na 20 midi ngana zawana. OK merci beaucoup boki ndenge mama so auti pena ko pesa mbela uti ko expliquer ezaka te ba kambateka awa eza batu tout le monde batebele bateka kawa so pe mama pe nako so pena mama nanga na moi pe mama zoteka safu na va pena mama j'aime trop de maman na linga pena ba mama mingi parce que bangone ba bomba biso 9 mois na libumu soki azokepe ko bota yo soki ba boma yo na minita na boma ya donc na linga pena respect na ba mama ba finga ba mama na bandako il faut faire attention 9 mois misuba comme ba 10 mois après il faut bima pena normal zo bima na nenga sima pas so amonela yo lobi okomi ko bakanga mama no ndoki okomi ko finga ye ozana oyote mbote mama mbote papa comment ne mama acha mon frère ozala bien mama be poni mama bano ba kotala yo papa nazana mawate nazana esengo soko botu mwa mobale foza na esengo voilà na kimia biloko nanga natekaka lokola biloko wana mama biso zela na malembe mama na biso comment na nani mama mama Paulina vandi wapi elanga Pauline nafandi na Kasavu na Camp Christ-Roi na Kasavu na Camp Christ-Roi kitoko wana komina ba mère bosse mama Laura Chou donc mama ya KVE kaka ndenge zalaka mama biso na wenza bayaka awa tekaka ni biloko nini natekaka ba kopal natekaka ba pipi ya poussière natekaka ba sachet bambabuleza kuna na banzeta fufu na banzeta badi wow wala pena prise à suka soko itinchiki abe na tour à midi okuta moto ne pelité tu mama bala masango talika ah mais c'est mon rebelle l'air nini obuka tanzeto na mais ke baba kanga ngoka chite pa ngone mtezo comme so ventricule ngone zo comme so litama ndenge zalaka mama ba utokoteka awa pana mukolomia ba osali déjà ba année belé to na sali ba année belé banda ba yake bandi bano bakoli na misu na ngai nazokoba kaka ti kokoba nazala nesengo ndenge nazokoba mutu mususu akoya mama ndenge nini oza kaka ozowumela na wenza bayaka ngai lobi nazowumela na wenza bayaka pwana nazwi poste oyo nakokende te so nawelili kozwa poste mbangu le mosusu place nakokende ekozala faillite na bando sungama te na bando zwa mboka makabo ya ndako ya Nzambe te po naza na papa mais ezali ntango nyonso tute natungisaka papa ngai moko mpe na débrouiller po nasungaka mpe papa nasungaka papa ezali teke mpe oza na mwana mobali mpe aza na makambo na ye oyo azosala ezali teke nakamataka te ntango nyonso charge na ngai nakende pesa mwana mobali te ngai moko na moke nazozwa na moke nazozwa nayebi mbo dimanche na église naza na mboka makabo na nga soki mwana motema touché ye ke apesa nga mbo azongisi matoni soki pe apesa ngai te
na kozongisa matondi po aza nango te. OK. Merci beaucoup botiningi mama Otikoloba. Mama mingi pena tena wenza bayaka awa lelo ko talisa bato bazola na biso na etando ike bakansara ke bayaka mbateka awa na wenza bayaka. Malgré tout déjà moi quelques explications mama mukolo pe ko yeba mingi mama ze koloni. Naza mundibu 100% mutu ambanzango. Wow, ndeko nanga lisunga pe naza mundibu ya ntadi na bambanzango wana kaka. Donc na moni pena mama nanga tuka esalinga plaisir trop. Bato bakansara awa ka bayaka na bayaka mbateka. Tala caméra expliquer bango na bien. Bayaka ndenge mwana lobaki bayaka bandibu bazali ekole ezali eponaka te merci ko bayaka nde balobaka ke ezaka bayaka mais wenzo le biso to bandi yango fondation to boti bana to zui bakoko to kolisi to zui bakokololo babimi classe kaka na wenza bayaka na mikweto to teka donc to bayaka bateka bayaka ka te bateka kao be ekolo nyonso bakoma pe koteka awa. Maman tu comprends l'explication et puis maman tu comprends le mot est très important la kangi on pena bien surtout ba jeune fille qui lelo na benga ba jeune fille qui lelo on va ni na parler mbala ka na ko lokelo l'arte faut ko yeba pe ko débrouiller et ko zapena bien ko temba no pe coup de pouce bon ça pena makambo ya kitoko ko za ba projet d'avenir ko za ka te ke no mbala uti aya pesa yo uti aya pesa yo te ba make up na yo ko kasi loko te make up ko mo loko mama Laura chuter. Maman Laura Chou ala botter sa maquillage ka ndenge zalaka bali yaka na wenza bayaka ka te bateka ka okuna na yo ka ngo bayaka okuna bayaka te ba ko leza ebele a bateka ba swahili bazali e baluba bazali prepane bandibu bazali en tout cas ezala pena ya malamu mingi mama na wenza bayaka difficulté ni bozaka non awa na wenza bayaka nga vraiment nalinga kopesa ba difficulté na ngate po na za mwana nzambe le na kolamuka la tongo na tie mabolongo na nga na se nga lobi nzambe yo nde mutu oyebi ngai soko kotouche mutu aya kokabela ngai na di mais kolo nde mutu ayebi ba difficulté na ngai tina ni tolelaka ba difficulté mutu mususu okelelela ye difficulté lelo apesi yo lobi apesi yo kaka mutu wana kobalukila yo lobi omoni mama wana ngande mutu nazosunga ye omoni mama wana ngande mutu bapesaki ye mbongo wana yango vraiment na domaine na ngai nalingaka kosenga te malambu mutu akanisila ngai nazwi yango natie na mesa na ngai mais po na domaine ke nalobake difficulté bo non difficulté place ozotekela place ozoteka neti mvula soki ebeti mai ekoteka bino te okimaka te lokola sikoyo kote oyo mai nyonso okomona etumbuki koto okomona biloko nyonso bapilipili wana epoli difficulté nde tozomona na wenza bayaka yango mutuna vraimen ezali bobongisela biso wenza bayaka tozala na kimia ta bamesa etikali pwelele mais sikoyo bato bakamata babima sikoyo na libanda mais sikoyo soki ke bobongisi yango bie nakalisi bato wana ya libanda bakokota na kati po awenze tonda. Merci ndenge maman tu expliquer bobongisa pene ko zapena bien makasi on se retrouve juste après merci. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers notre abonnés, en tout cas, vous conseillez toujours à s'abonner à la chaîne Amino Bolinga Makasi, il y a bien sûr podcast. En tout cas, un grand merci. Vous avez plus suivi à Kolanabiso vraiment car partout aux amis dans le monde entier. Donc, dans 5 continents mobimba, depuis que vous l'avez Arabiso vraiment chaîne Isaka Moko, il y a bien sûr podcast. En tout cas, un grand merci à vous, internet Nabiso. La confiance bozo pesa biso car ndenge zalaka ndenge bozo liker ndenge bozo partager et surtout ba commentaire ne ba conseil bino toujours tozolanda kaka ndenge zalaka voilà le to kitaki bongo na wenze bayaka ndebo mona bongo la fa passer tozaki na komina ngingi ko sala ko lakisa bino komina ngingi ndenge ezo polue komina ngingi ndenge koma komina ngingi ndenge peso kende kaka ndenge zalaka ya moi sur le réseau tozonga ki na toujours na komina ngingi mais to ki mimi ko lobela pena wenze ya bayaka pourquoi appellation wana. Est-ce que la carte wenza bayaka bayaka kamba te kaka tozwi explication vrai bozwi explication claire tobi ke na bandaku bolongole eloko wana ke na bayaka kaka te bateka kaka eza ba ekolo mingi ba ekolo belé bateka en tout cas un grand merci na bino bato balandaki biso quant à moi votre humble serviteur na kombo ya wata kin fakate le lion de la presse congolaise je vous remercie ne bina bolandanga bina partout et car ndenge zalaka et puis na sima caméra un grand merci aussi à l'artiste Koko Safuya zaki bongo na sima caméra pour na koza pena bilili kitoko kaka pour SP Sabino et puis na okima pena mbangu pena ko pesa pena ba mote belé pa ya les trieux d'enfer un grand merci à vous
Et pourquoi pas ça remercier Rod à l'ombre, mon frère Charlie Wayungu 001. Il y a maman Coco Machantima depuis Canada, mon frère Ben Bala le Gaulois, statut États-Unis d'Amérique, et puis maman Langa mère Laura Chou, mère boss, maman Abana Tigara Banate, mère boss, maman Laura Chou, Moutala la dollar na livre sterling. 18h45 les gars qu'on a ben dollar na ndenge zalaka. Encore merci à notre maman Lisala Bomoko bana Lisala na lela bino ya troka ndenge zalaka. Bon continuer car toujours pour partager, pour partager. Bon là que quand l'émission bande tina suka vous appelez kitoko makasi. Et puis chaîne abino ya biso podcast et ça karaté chaîne mais tout ça peut na ba ONG donc to sunga rapé na cause na problème moko boye numéro za wana plus 44 au composé numéro bengi pour na problème barotika te toroya ya mboka ya biso pe Congo ezali plus 243 code mboka ya Willy Musheni au composé ka roza bope boko moko ya bokonzi na biso awa boko solaka ne ozala mingi ne bo s'abonner ko tala émission bandelti na suka vous appelez makaso ke tina cloche de notification betika ngongana ngala mais mission nyonso no kota e bando komela. En tout cas merci à vous, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwini.